Ce qui fallait pour passer, comme si à niveau hier, on a passé, parce que à 8 ans, à 8 ans, on a évité ce qui a déformé. Ce qui place bien au taki Yesu, il y a des comme on a fallu pour pas. On est beaucoup lobati. Mais ce qui a mis bandé mon candidat ne boyemba wana. Ah, la Bible dit que tout ce qui respire, nous l'Éternel, pas nous l'Éternel bandé mon wana. Mais ce qu'on peut savoir beaucoup de Nzambe, tout pour savoir suba bandé moi il y a on Nzamba pesi bizoté, tout qui wapi. Moi j'ai dit papa maman na papa na bazam maman à respecter. C'est un modèle. Un modèle. S'il y a quelqu'un derrière eux, c'est pour qu'ils portent plainte, c'est pour qu'ils nous salent. Ce sont des mensonges. Il fallait pour passer un homme. D'ailleurs, ça mon ami, nous ne pouvons pas dire ah, donc si vous avez mon ami sur un, là, il y a aussi son nom. Ah, on déformité, c'est bien. Ce que vous dire on sait l'ensemble composé. Il ne faut pas qu'on déforme en haut. C'est simple, c'est un conseil. Botambola na bokemi nyonso elobaki kolomasia mokilo ya biso te baye balingi kotambola na kolo Yesu masia papasi na boloko ekolanda linokoli na kufa ekolanda mokilo ya biso te. Non, ça c'est un faux débat. S'il faut répondre, na répondre d'abord na papa na couple Bouloba, je leur dirais c'est un faux débat. Ce sont des distractions. Quand vous composez Nzemboana, je ne crois pas que vous se limitez qu'à l'église. Non. Nzemboana binoana betati na bar. Nzemboana binoana batunu so bayoka. Na ba magicien bayoka Nzemboana bino. Hein? Na ba magicien. Mama mama komi kosuka. Magie komi kosila. Bakomi kolanda masia. Est-ce que Nzemboana est bon ça combien de magiciens? Yokomisi yango si jalolendo na ba ona tena album te to yoka ndesi partout na tena album te po na boya makambo to yoka église ozana ngo euti na nzambo yokomisi yango ligablo na yo nesika nzamba kumisama yo ne patron ndena kuta l'église moko na ikomba Yesu kana na prière de clôture. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele Kikaka leri nyos kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bana poto, bana partout, bandeko balandia Kilongo TV mbote na biso. Esengo ezaka ya ngai kokuta na bino à travers émission na biso. Lelo na esengo parce que no yamba moyembi na nkolo ndeko Josué Mayala. Azam pandi na ngai ya mbote papa. Mbote papa rabi. Boni santé. Ouais, santé très bien. Ndeko Josué Mayala babengaki mwana ya Patrice Ngoyi Musoko. Babenganga te nazali. Ozaka mwana ya muziki, mwana ya biologique, tope mwana ya côté ya. Non, naza mwana na ye ota musique. Voilà, ta musique naza mwana na ye. Encadrement, quand on bandi oyemba, tozaki pa na ye.
azo encadrer bino ti de to komi lelo quoi. Donc vous avez pas na est-ce que vous avez pas na album? Non, nga yemba album, nga musicien ya orchestre na été. Na musicien ya orchestre ya papa te. Aki nde mwana na kozala mwana ngolo zete ya fuza la kana kati orchestre na été. Makambo ekomi compliqué. Mwana mutu, mais oza na orchestre na été. Mwana ya libanda. Isa kana ngo. Naza mwana na ye akata. Mwana frère Patrice. Oui, naza mwana na ye mais nazaka na tikala kozana orchestre na été, mais ça arrivait aussi que ababengi azana peut-être empêchement soit malade. Il y a dernière minute abengi ngana bimina orchestre na ye. Zomo to ke beta, mais naza membre effectif de orchestre té. OK. Voilà, naza ni membre effectif orchestre. Confiance wana zaye nango pa na yo, c'était dit à quoi? Parce que vous interprétez bien ou bien parce que ozaki mwana na ye ndengo lobi wana. Je ne crois pas qu'ils a parce que na interprété bien. Non, c'est parce que quand amona ki musala et puis sérieux, ozomona parce que baza ba papa moko ako vanda boatali yo aotalo 2-3 fois ayebi peke muto na kotinde musala bo. Mondo zabu papa Rabi. Eza mutu musala ko bengo pe ko bengo na poto papa Rabi. Zwana nu $100 wana sa ilangi loko boye mais otinde lo 6000 te. OK. So nga tinda 6000 mona bengi papa Mavinga yo zo $6000 wana sa ilanga boye. Po ebiki papa Mavinga so na tinde le 6000 akosala makambo na tinde na 6000. Mais papa Rabi so na tinde le 6000 akosala même sur 3000 abi à 3000 na sala makambo. Et puis ebiki so na biso na sa ilanga 3000 okene pas été. Vous comprendre, ça dit ça niveau par niveau. Pour papa comme on a responsabilité roti que le charge andako. C'est comme on komi pour mukolo. OK. Et ça makambo so ba pesa ba mikiete. Ngaki première partie émission to betana lisolo ya frère Patrice ou aza papa na yo et na banzembu na ye je sais que olinga banzembu nyoso nzembu nezo elo na minute okosela so na kapela na kacho tu na nzembu ni olinga po ba question na bato ba répondre te nzembu zo elanga na minute eza bandimi na kolo ya suwe ni mota na bana zambe botambola na bokemi nyonso elobaki kolo masia mokilo ya biso te baye balingi kotambola na kolo yesu masia papasi na boloko ekolanda binokoli na kufa ekolanda mokilo ya biso te. Voilà. Wow. Nde ozoyemba awa so mtana simami alobaka on a frère Patrice mtoyemba franchement et quand est-ce que on découvrira que ozoyemba neti ye na lobaka oui et ça mon temps na noté j'étais encore trop jeune dans noté na qui vraiment jeune na bandi da côté c'est que ba maloba ya frère Patrice ndo loba na nzemu yango ndio ki sujet ya maté nanga. OK au monde ndio loba soko zo ya église ko yaka te pona kotonga baninga soki pone yaka po oyoka maloba nzambe ngaso maloba na ozo ngoma na osela ngoma te ya au fur et à mesure na ko luka maloba ne mingi na ko luka balbo makala zo mona ndina ko musela ngoma te ya nanga soko tellement fona zela place maloba na ko mo ka pe banzemo na eti soko na ko mo yemba penga mo na chambre nzoka nzamba tinda nga déjà na place wana po yeba ki kina tie loko wana nzamba za compliqué. Donc je me suis vandi ka ndina te ya rapona no te ya ngamo na chambre nga no te ya ngamo na tepi na cassette buna o te ya ngamo so na sisi ko te ya ngamo na ndo yoka ngo siko place mo na lobi na pese exemple na bi yoko ko papa Patrice ayemba nzemo mo ka lobi bandimi na kolo yesu ni mata na bana zambe botambola na bokemi nyonso elobaki kolo masia mokilo ya biso te to na yembi bongo sili pe na sisi mateya na banduko mateya to na komi place nzembo na yoki pe na nzembo ngamo na ndimite ngamo na yemba yiwana na bengi siko frère moko na zongisika place nzembo na bi o na zo yemba yosinga frère Patrice na bite zanga ya bitite o za frère Patrice na bingam na oyemba nde ba campagne kande za tupango kangami na biso na mo église mo za kantika individuel na telemi na ngaka na mo oyemba na mo tano ndo yemba batu pe na ba telemi na église ko ba na batu ba ko moya libanda na zo yemba kuna mono yemba kabo nanga mo isenga ko bang ndi batu ba yinga pe na petit frère nga wana tanga na ina nda zwinga lobi non il faut ko ya ko focaliser pende lo Congo focaliser ngo sala ngo pende sala e comme vie na yo
ndé comme la kisanga petit frère nanga propre yene mdala kisanga penda kokota na do kota na note yene mdala kisanga ti to évoluer ti lelo voilà donc mais oh bah tu vas que là nous oyemba donc ndengona kaka do venir ba danger bon danger donc ngana bandi nanga bino boyona na sima. Et les petits frères Azaka Tilelo? Oui, on a de tous les temps. De tous les temps, Azali, Aza beta na orchestre frère Patrice, na minute Aza kuna orchestre na mais pendant pas beta ni album dans tout yem ta beti. Album dans so yem ta beti, mais na concert musu ya munene pe abeti la biso. Et raconte Alboso na frère Patrice okoye ba mususu. Oui, on les a le robot ça na te, Zaki na PC déjà mboté, le frère Eric Mukebo, Aza aux États-Unis. Il est chef d'orchestre et frère Patrice ayaka na day moko to na obeta quelque part na mombele tango yoki ngani nazo yemba vanda lobi mais c'est pas vrai bobengela frère wana ndina ye albinga za chef d'orchestre frère Patrice yoza ko la cadeau na ngai donc samedi yoza kit matinal spécial les anniversaires ya frère Patrice yoza ko la cadeau na ngai yaka na orchestre no kande boya boye oyo oyemba yesu kwa ye albi papa cadeau na nga benga frère wa yem soko ba salve makamos de siri frère parce atanga lobi oh cadeau na ye na benga frère oyo frère Mayala oh abengi ayaka si tangwa ye na ye pe wona oh ba misenga ba mati bando beta pe clavier ko clavier ndenge bandeli ya de nzemu na ye palala la da da pada abeti éternité en éternité tu es toujours mon âme obimba Batou ba télémi je me souviens encore na tawana na mona banda ko permettre te so mutazo yemba mutu batou ba yotsa emongo yona sala désordre batou banda ezaki permité maman moko a téléma mbango nga yotsanga mo protocole a té mais faut ça bitika pona lelo botika botika ouais na zoa pena na o réseau sur bon master azaka na ndako abima na ndako les jeunes mozo yemba kuna abimi na ndako yo kabila nga $20 wana mbali boso bana bana misiki muta ba nga $20 la kama master apa kabeli nga $20 na zui $20 na zui na ba mbongo so tuwana oh non ezaka une très grande belle dame wana papa lobi botsa na bureau so ina yefona sola nai banda wana ti no mona kanga mona nga bongo ti lelo ba beta ba fimbo nga ba beta kende bourgeois bo donc a frappa il faut frapper na nzoto te mais azo peso peno senti que papa beti ngai mais osaka wana persévérance wana yango sala ya ko fa rete boabi bon point noir no yati no tinda no mwana na ngai OK pe ole bien voilà ti lelo que tout ça c'est très bien papa Patrice Ngoyi Musoko to peso mbote bisiko zali papa Eric aux États-Unis Eric Mukebo oui Mukebo to peso mbote bisiko zali ça c'est très bien et Toko Barcelone abiso frère Mayala olaka biso album album na mona koni tika album ezanga kombo o Koffi abimisaki même bo ya mwana déjà ti kombo na ngo ya ti lelo ekobima te tolembi tozeli tolembi omoni ina pesa adage moko omoni mwana mama ko wuti wende na retard à 18h moi on est quoi banda ko lela nzala banda 17h abando lela mama tsebilo na moto moi na on ata leli makile bimi na miso soki biloko na belité mama na ko kitisa ngo jamais pas pesa ya mubeso akotsama ya fufu wana so bonjaka mwana pardon ko zela mwana zo lela nenzala mais maman na ko lamba sali 3 jours ezobela kaka ça dit na lobite ke biloko na album na belté album izana ngo na ça na bisa ko mbala ça album premier no misal album te po raté donc misal album pété po suka ka awa banga ko raté non banga te po moni miloko za na kati album oyo na makamu nzamba tala premier za so nzamba ngai so nzamba lobiki rabi ninga za awa lobby ozomona lobby akoma milliardaire ngana bando yebiso da lelo ke ba mutu na nga déjà donc pona yebike o nzamba lobby ekokisama makamu nzamba loba pona album oyo attending nini ekokisama c'est-à-dire album eza nango mais poto bimisa ngo ça demande des moyens
Tu vois, donc ça comme te bon OK bon, donc dupliquer en monte. Ko dupliquer ça problème té. Ça ba tu ba sunga biso belé ba tindela biso ba mona ko ba te ba tindela ngambongo te, ba tu ba tindela ba zo croire na logo za nango. Ba tindela ba mbongo tinda sala ba réalisation album mona nyonso tout wana na silisa ngo nyonso tout ça parce que ba to balanda biso ba ndimelanga. Ozomona ba tinda tango na YouTube za po ba mona ke mbongo ba tindelanga na sala musala. Mais les lobes producteurs basés sur Mingité et vous les hommes de Dieu, pasteur, papa n'a bien nommé papa Patrice a produit un album naé, il peut produire aussi ton album si réellement Azan a conviction qu'un album n'est qu'au Simba. Et pourquoi ça ne tient pas? Bon, les pasteur Moïse Mbi a produit Sertrina, ça va, il a cartonné, et puis à Comistar, les lots Sertrina. Et qu'est-ce qui me manque pas, frère Patrice ou Aza papa na ope à Salayango? Mais puis nous allons micro na caméra. Ok, ne peut pas mais moi non pas ça déjà oui ça fait l'album pour niyo pour produire était moi ça m'a comme sous papa à quoi ça moi na résoudre les problèmes moi en tant que moi nanda quoi na résoudre mais ça m'a comme sous na caler là oh boze la papa on va fatigue à courir tango ya so mutu boto bona fatigue courir pas bozo 1000 francs ko bokende to résoudre entre biso mais so comme na nwa 1 million ouais boze la papa Vous êtes papa. Vous êtes la papa. Moi, ma question tout dans le faut c'est la papa. Faut qu'il me. Papa Patrice, ngoi musoko sogozo kabiso, mutuneza yo oyano la biso, egoza malamu mingi. Tous enfants mayala awa. Et moi actualité pesa kati. Et mikolo tomoni couple buloba, ba kondongwa na kolega na internet, tout ça go silika. Pourquoi? Parce que Fali a un morceau, juste un morceau mon ke anjem na ba mo yakala. Je ne sais pas. Banjem ba on bossa ka mo ba chanson religieuse. Ezaka na interdiction moko que musicien ou ça musique profane to pe musique ya divertissement ayembate. Non, moi ça c'est un faux débat. S'il faut répondre, na répondre d'abord na papa na couple Bouloba, je leur dirais c'est un faux débat. Ce sont des distractions. Quand vous composez Nzembo wana, je ne crois pas que vous se limitez qu'à l'église. Non. Nzembo na bino wana ebetati na bar. Nzembo na bino wana batu nyonso bayoka. Na ba magicien bayoka nzembo na bino. Hein? Na ba magicien. Mama mama komi kosuka. Magie komi kosila. Bakomi kolanda masia. Est-ce que Nzembo wana bongo ça combien de magiciens? Combien de magiciens babongo wana? Oui pour nani? Pour ba magicien bazwa kata koyoka. Alléluia. Hosanna. C'est parce que bazwa kata. Ce qui fallait pour passer comme si à niveau aïe Nzembo na bino parce que bazwa kata. À 8 ans. À 8 ans Nzembo wana na ebité ce gars yembi est-ce qu'il a déformé hein? Ce qui place bino otaki Yesu. Il y a té comme na fallait pour pas. Wana beaucoup lobati. Mais ce ko yembi Nzembo ka ndebino boyemba wana. Ah, la Bible dit que tout ce qui respire, nous l'éternel, nous l'éternel, mais ce qu'on peut dire, c'est beaucoup de Nzambe. Tu peux savoir que il y a un Nzambe pesi bizoté. Donc wapi. Moi j'ai dit papa maman na papa na baza maman à respecter. C'est un modèle. Un modèle. S'il y a quelqu'un derrière, il faut qu'il porte plainte. Il faut qu'il nous salue. Ce sont des mensonges. Fallait pour passer un homme d'ailleurs ça mon na bino bino boko kinde ah donc ba ibisi biso binze mon na biso wana la yo samso na ah au déformité c'est bien ce qu'on veut banze on sala nzamba composer faut pas qu'on déformer en c'est simple c'est un conseil le problème avec nous les Congolais avec nous to linga raté ko kinina source to zoli kambu non nanu asali makambu boy ah yekutu et yebana da ko sala est-ce yo vérifier qui a sali bon Nanu a divorcé. Ah, bah, yeah. Est-ce que vous avez le niveau? Est-ce que Nani, qui est celui-là? Qui est cet homme de Dieu? Déjà, alors qu'il a sali le logo, Moutou a menace à divorce. À côté de la prière, Seigneur, aide ses frères. Aide ses frères comme à niveau. Quel est ce pasteur a fait ça? Pas ça le raté. Même pas toi, quand pasteur Moïse, oh, le big gégé, Nanzé Mounaé, Binomoga va ça l'ensemble, comme sur le télé, là, Mouninga va ça l'ensemble. Il est le bac qui ah, qu'est-ce qui s'est fait que les lots guerre et cotatine église? C'est-à-dire, apparemment, je ne sais pas vous différencier les vrais et les faux, mais qu'on se les dise. Moussel Nzambe, tout comme Mouninga Moussel Nzambe. Peut-être pour une erreur commise, mais Mouninga Moua sali erreur moko et yo mayala au comme na télévision ko exposer ba faute ya Mouninga nao. Un homme
oyo aza toujours derrière ba erreur baninga c'est un lâche. Un lâche toujours derrière ba erreur ye ndaza wana tala bulamu te na tuna bato nani sa kenda bona zoka ya papa Mike kaka nani sa zo déjà esprit azu penda bigi non na kenda concert papa Mike moko mutu mo ndo bela makasi ya biki ya internet Mike Alamba nani autant mso bato babika na bango te yo mto lobby moi j'ai vu ses frères na Lubumbashi, je les vis dans Lubumbashi en train de prêcher, en train de chanter, les gens tombaient, les gens se guérissaient à l'instant, je vous dis, ma main au ciel. Mais le monde en internet, c'était oui, pour Nani, parce que ce sont les derniers jours, les derniers temps. Les gens regardent que les erreurs des gens. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont tout le temps à la télé en train d'exposer les erreurs des gens. Moi, je dis tout homme de Dieu qui vient pour dépouiller le ciel, pour peupler l'enfer, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Qui est celui mais ça peut envoyer Nzamba Tindi Bango pour que au dernier jour. Nzamba mais il y a d'autres Nzamba lui pour na mutu abigisa mutu Nzamba tika lola akitina se à latin zoto ya mutu à vivre le kola mutu pour abigisa mu ame ebungaki. La Bible dit Nzamba komana nyama pour abigisa mutu. Est-ce que bien quand Jean-Baptiste amoni Nzamba amoni Yesu alors voici l'homme abi voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Nzamba sala ba existence ne soit pas bigisa âme. Mais amoyo Nzamba olinga bigisa moko wana o atikela bunzambi. Yo siko sakani na ngona minute mukie na seconde. Opengwisi mutu na seconde mukie na maloba no mabe. Bible dit fait ezana lola soki mutu moko abongo le mutema. Vous voulez dire que même si les hommes de Dieu bazana ba erreur, totika bango ndengo. Non, j'ai pas dit ça. Na continue la place wana te. Amo Nzamba kufela. Yo siko musala Nzamba soko sakani na ngo. Obungisi amobima. Sakata na pantalon na oti. Soki bébé au côté magasin, au somi pantalon mususu. Bongo ama Nzambe. Soki babi fete salami na lola, soki mutu moko bongo le mutema. Bo so mutu moko pengwi. Ozo silkela ngo boeli kamni. Po eza non sikela ngo tina no le bongo boye po. Batu balinga olanda makambo ezaka vérité te. Batu balinga olobaka makambo ezanga mais sur Landine Nzamba frère Patrice, c'est ça qu'il a chanté dans Confusion. Il cherche l'église et a trouvé dans le monde et le monde il a trouvé une église. Pour nga voir ils a bien été pour ngana c'est loin na capella. L'église de ce jour, quelle confusion. Les femmes en mini, les hommes en robe. La tête non voilée, les hommes en chapeau. Confusion. Oh. C'est ça. Là, c'est la confusion. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais quand moi je vois ça, je n'ai pas besoin d'aller crier. Je n'ai pas besoin d'aller crier. Je comprends seulement que Matthieu 24 m'a dit, au dernier temps, ce sont les choses qui arriveront. Il y a des choses au temps où ce sont des signes que mon Dieu m'a dit. Ce sont des signes que Dieu m'a dit. Nous discutons dans le point. Nous sommes en discussion pour nous. Donc, si on a pasteur ou on a pour nous. Moi, je vais prêcher les hommes de Dieu. Je vais prêcher juste et faire comprendre que ce sont les derniers jours. Mes frères et sœurs qui nous Dieu l'avait déjà dit. C'est tout. Ne quitte pas ton église parce que le pasteur a sali soki boy. Non, pasteur c'est un homme. Ton pasteur c'est un homme. Nous avons changé pour pasteur nous il peut trébucher. Oui, il peut tout faire. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Ça dérange. Lorsque allez-y oui. Nako bisa papa Rabi lelo papa Rabi yo nous en au simba micro mabe. Ya simba micro mabe. Ngana simba micro bien, mais là ta chemise bien, là ta chemise mabe. Ça dit tout le monde a ses défauts, tout le monde. La seule personne au hasard parfait, c'est Jésus. Et nous on est ses imitateurs, pourquoi ne pas être parfait comme lui? Moi j'imite des frères Patrice, na ndenga oye na ndenga voix, mais je ne suis pas lui. Makamusu ya boya ngana sala na ngawo. Ndeti mbongo. Ndeti. Te yepa koma kozwa déjà mbongo. Te na bima mbongo ndeti ya beta concert mbongo te nga beta concert. Te koma obeta. Bon voilà yo yebi ngana lobiki na ndenge ya lobaka na banzemu ndenge na yebeli na mona pesa beta concert mbongo te. OK. Yo mona déjà droit d'entrée. Mais ngana beta nanga. Tu vois?
C'est bon. Coco de Sangassine, comme na Souka, les hommes de Dieu, tout le monde va belé. J'ai vu les pasteurs Chatumba, Moussa Nzambe mené les lois côté la politique, abi moli Moussa tapé minano, apé minano Moussa Nzambe ngano abi mais papa Chatumba Mikolo afanda wana. Na hôtel la mené mbo. Deux années d'émission sont habité Saint-Esprit apé mamuke. Moussa Nzambe atiki nano côté na politique comme de la cinquantaine. Ah. Moi même sur Nzambe mutaibisi bon. C'est ça le problème. Makambo Nzamba ebisi papa Chatumba so na ebité papa Chatumba. Bishop Chatumba. Bishop. Makambo Nzamba ebisi. Eza yena Nzambe ndu solo là. Tout le monde. Saint-Esprit ko pe manepe apé minanu et puis Moussala. Mais quel esprit? Quel esprit? Je prophétise, je te dis les choses, ma vie, je les dis, vérité, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Quel esprit? Papa Chatumba c'est ma pasteur monene na pas en France mais c'est quoi côté la politique avec azina en repos par non on appelle ça la politique mais ça n'est pasteur azina en repos ah bien sûr repos appel minam OK ah bon on a des questions propres hier c'est un bon vous oseka papa Rabi makambo eza makambo belé mon makambo nzambo il y a beaucoup de choses ngana ko konda mais papa alobi bon je respecte ce qu'il a dit. Parce que je ne sais pas ce que Dieu lui avait dit. Moi, je dis seulement ce que la Bible dit. C'est tout. Si quelqu'un veut vous produire, un album, comment vous contacter? Oui, un album. Surtout, on a besoin d'aider surtout dans la plateforme et téléchargement. Parce que on aussi aux États-Unis, partout, on va aider on a bien. On aider et puis, on a la plateforme de téléchargement, on a un bêta album, on va se retrouver. Ok. On va se retrouver. Et comme tu as besoin d'aide, surtout pour nous clip tu nous appelles plus 243 89 79 78 484 plus 243 89 79 78 484. C'est mon numéro. Numéro on est toujours dans WhatsApp ezali. Na août aux production moi munene. Oui, na août aux en concert munene, les en plein air. Les en plein air. On a obeta banze munene. Eh. Banze munyoso. Ya frère Patrice. Banze munyoso. Na couple buloba. Nyoso. C'est bon. Kumbana kuluso. Akitisi mokongo na. Non, beta ba nostalgie papa. Non, beta ba nzembo. Ya donc na oyemba. Papa absolument mente. Akoma yepe pasteur. Papa mente na banze munete oyoka ngo. Latina aina. Papa, oyoka ngo ndenge nini? Oyoka nyoso tito to beti nyoso to ko ya kaka. Itoko zanango euti na nzambo. Yokomisi yango si jalolendo. Naba on a tena album te to yoka ndesi partout na tena album te po na boya makambo to yoka ngo église ozanango euti na nzambo yokomisi yango ligablo na yo esika nzambe akumisama yo nde patron nde nakuta l'église moko na ikomba Yesu kwa na prière de clôture agaye depuis qu'il te bandagi ola nzambe ya bakten komba pasteur nzamba rabi mavinga yena nzambe nzambe to ko monete ka nzamba rabi mavinga so pa uteki uti na mai nini nzamba nanyoyo tika frère mo ko clôturer prière de to clôturer prière na komona Yesu na yo komwa Yesu asuka je te dis nasi ba musicien na bana bokoti awa ase bosali constat bokoti abinga lo ka komwa Yesu ka ton frère oyo ya modérateur akati prière ya clôture da prière ya pas man nzembo nzenti continuité ya pasteur patron nzembo wana pasteur patron ya no nzembo ndeko mo benga no land neti na land boka mo ya bongo benga lobi nzembo yembe yo est-ce que so ka nzembo Fabregas nzembo likamba bonga yo na yo ka te abi pardon mon frère na ndako mingi po aza papa mo ka soutenir nga mingi OK atindeli nga siko nzembo wana Fabregas na yoki nzembo wana na pas poser raison na yoki yango effectivement objectif na ngo ya nzembo wana et la sabatuke zala humble la vie Mikitisa nzamba tombola voilà on se comprend
siko nzembo wana ngala yoki yango na ndenga la yoki la ki yango na yoki pesa bitoliki komi komisaka pamba te zala humble na nzembo wana ya fabrication wana leso na zo yango wana siko na yope nzembo ope onga na yembio eza pena na ba ligne moko satanique mais ils ont pu s'appeler ba nzembo ya luambo makia dizaki satanique te bino nde ba nzembo satanique nde komika ya lelo o ya kala wana nde bino so bokufi bozo bina wana eza hypocrisie ya pamba mayala tokomi na so ya suka lisolo mpo ekoma baomutu alobaki boye elobi nzembo satanique o nzembo boye te banzembo mosusu eza mpe ezosunga mpe biso na sur le plan ya société banzembo neti ya baredi toyokanga tozwama te ya bien e banzembo kitoko banzembo mpe mosusu mpe ya nzembo moko ayebisa nga bongo yoza mosala nzambe nalingi te na nini na mariage na yo banzembo mosusu ebetama te nga bi oui je suis un serviteur de Dieu je le crois na bokilo na nga kasi il faut abeta na ye nayebise d'abord na facture nga na zwa bakombelanga mpenda 70 casier ya bière bakoma baprécisa soki nasa pa bokilo na nga naza paster nakopesa bière te yebisaka paster nini abalasa bière ingolasa te ke na meli yango napesi badroit oyo esengeli mpo nasala nini nazwa eloko oyo nasengeli nango ozomona tovanda awa moni nivandi awa ata na boyo yoka yango na ndako na nga mais na ndako ya voisin yoka ndako ebina wana fali mutaka obeta ndeni nayebi eza fali tika wana eza hypocrisie ezanga ntina. Voilà, merci beaucoup frère Mayala tokomi na so suka lisolo na biso lelo na peut être quelques salutations ezali. Oui, na pesi mbote, un grand merci d'abord na banyo so 8 ans ya Olanda biso, un grand merci na bino. Merci déjà pour na patron pe ya site oyo Nzamba Pambola et merci encore une fois de plus na Koko de Maoka songo loba te Koko de Maoka futa banyongo na e. Vraiment na pesi merci na maman Fifi na France Nzamba Pambola maman moko bien yende mukolo nde azo soutenir frère Mayala makasi. Maman Fifi na France Nzamba Pambola yo mingi Nzamba Pambola pe pasteur José Anting. Pasteur José Antingi tose la pe ba matériel na bino église mo EDV Nzamba Pambola bino EDV nyo surtout ya centrale na Belgique EDV ya pasteur José Antingi Nzamba Pambola bino Nzamba Pambola ma sœur chérie Eliane Mayala Guilhem Mundabi papa Rifin Mundabi puis maman Mireille moi c'est papa Rifin Nzamba Pambola ma sœur Hélène Mayala Edith Poupou Nzamba Pambola yo na France tose la ba soutien na bino vraiment so Nzamba simbio na motema Nzamba simbio vraiment soutenir biso papa Lucien na Londres papa Lucien Nzamba Pambola o yependa na salle na biso to zo wana eza na bateau déjà ndimi en foot à 3 mois donc Nzamba Pambola vraiment un grand merci d'avoir tenu au Baksama. Vous avez déjà numéro nangai. Merci beaucoup frère Mayala. Je pense que vous avez suivi. C'était là donc le frère Mayala, le fils du frère Patrice Ngoy Moussoko. Il a quand même cette audace-là, il a le courage de parler parce qu'il est son fils. Merci à vous qui nous avez suivis. Je dis merci à Koko Dema, merci à Angèle Kikele, Lisée Walesta, merci à Mamé Miline Zemba, Mamé Vetembia, merci à Fiston Bastende, FB International Agence Assure, merci au pasteur Mbala. Pasteur Mbala na France, merci et pas nayo, merci beaucoup et pas ya papa nanga Constat photo merci et pas nayo, merci na bande gonyo solandanga partout au kotaka so moni rabi ma vinga tala po epexi no ba mikete epexi mutute batu nyonso bata o sani nyote mona mke maman botala en famille kitoko mingi. Merci à Koko Dema, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele Kichaka leri nyos Kichaka
mpe pasika tolima mpe pakalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.